donc dès que je kangola na sepela makasi mais oyo etikala lisolo na meka lisuko lo bate po déjà na mona ki pena na zala ngandoki dès que bandanga na mboka ba papa si na mboka ya ba koko na biso mbali wa bota mama na sentira qui déjà na koma qui déjà initié et consciemment donc na soye batonga na sala na kati ya libumu donc na kati ya libumu na bima na kati ya libumu ki na bomi muninga na zongi na kati ya libumu donc ezala ki na banda ko mema ka pembeni moko donc pona sala mission nga bien pour kokisama pona zaki na kati ya libumu mais zaki est consciemment na banda nga pe ko ebati ba fongola ki nga misu tonde na kende ki na monza tena pour te balakisa nga ekran ba mission nga na banda sala na komi kofanda pa bakoko kofanda nazofanda donc kokola nazokola kindokezo bakisama de plus ok na bana bakitoke no tati na église abima amemi biso ba popoli bango ba fini bango ba misu mais oyanga ekamu 5 degré ba fina kinga misu donc mutana komi pembeni nanga atali nga bien aso misu afini kofina nga misu na sensu donc ombre mo ya mulili makasi kotinga siko misu tango fonga mikabo o bata mangate ah bon atoza doki atoza démon et géant wana o bata mangate pona muno na minute na fonga misu na moni mama na ndoki mama na afina kinga misu na minute na yoki téléphone sonné tant ekoki téléphone sonné vous avez na oui, téléphone kindoki téléphone physique bo na kina téléphone avec une doki numéro zo bima mbala moko tan ekoki zonga na ndako na yo ressentir na zana mai océanie donc il a ça profond dans mai yango ezaki pena bleu makasi qui bleu makasi ça qui pena entre ba océanie oh on est bleu na koti tina se donc tina modindo mai wana na koti na ye kovanda donc na vandi bayebi singa Mirabel bienvenue oh denga ndena lobaki ke hein na tant nazaki na bébé na kokola nanga balaki singa nyonso avinanga na no hôpital nga na botanga bayebi singa omoni donc ozaki no déjà awa nga bibandoto nyonso bibandoto te ezaki nango physique soko eloko esalaki ke totindikaki yo ti bisika tolingaki yo ozala mpo miso efongama yo bien mposala mission bien donc milimo na bango excusez milimo na bango nde moto ememaki yo ti na église wana ya bima mpo bafongola yo miso mpo banda siko koopere na conscience nyonso oui nyonso oyo donc ezalaki biso moto tobandi ya kotindo biso mpe moto topusaki yo ti na église wana pona kofungola yo misu bien pour ça la mission na yo ya bien bayebi singa ke na nyonso sali félicitations makasi ngami boto féliciter nga pe belé na sali nini balaki singa écran lisusu na sacrifier 300 bébés donc oui donc avant donc il n'a pas le mikolo non on a sacrifié non ba côté te po wana zani mais on est ganga makasi 300 bébés 300 bébés oyo 300 oui 300 dans on ça non qui na inconscience 300 bébés na songi lisu na monde ça ma yango ba bisinga Mirabel temps ekoki to tindo les États-Unis parce que le bilan la physique OK na les États-Unis on la qui so pe adresse ah bon pasteur on appelle un boma papa na la tinzoto na tambola na nzoto direction aux États-Unis na boma pasteur tant que soit pasteur donc pasteur ba sala tata so bele ponga bandoti na handi so ba pasteur ba sœur qui mais mingi ba pasteur na ye pa pasteur wana de discernement zate so pe porte ni na fongola ki na kati ndako na ye de sala kike na kota na kati na nzoto na ye na bonga ni ngumba na koti serpent nanga na bonga na koti na liemi tchoponyo sakati pasteur akoya wana oui akoyi mais na tiki molimo nete o pasteur bonga ko kota lola te na memi esprit na memi na monde ya sama lolenge yi aziki saba msunde na lobaki na koti na kekuta ba suse zaki rozika yene mtayo orange le bango tant na memi na monde ya sama ba yebisinga félicitations Mirabel ba yebisinga il faut skoto kutanisa yo na li souffert
Mirabel, tala bien. Nathalie bien beau. Ah, mobali kitoko. Nathalie bonami. Oh. Les souffrir on a yokaye. Azani mobali kitoko. Bino mokumisa kia saka maseke saka boye. Mais soki nda siliki. Aibi sanga soka siliki nda transformaka. Bayate Barata, Taylor Global Service vous propose vente des produits importés de l'Europe, vêtements de qualité pour tous, enfants, jeunes et vieux, produits de beauté, services de recharge, de crédit, échange de monnaie, sans oublier épices et autres. Retrouvez-nous sur Avenue Kama 1104 Kinshasa Lemba Terminus, arrêt Chapelle de Vainqueur, maison à côté de la pharmacie, Kozangate, Yaya, Maman, Papa, Babete la Olisolote, Kin et Latiela Mayasika, Kilelo. Pour tout contact. Bonjour et bienvenue dans votre émission News des couloirs ici. Et c'est un lieu où nous témoignons. C'est une émission qui vous permet à témoigner. Toujours témoigner grandeur et Nzambe peut toujours dévoiler où ils ont secret sous caché. Parce que ici, on témoigne et on parle de choses où est bombama. Dans cette émission Nabiso, c'est une émission présentée par votre humble serviteur Winner Tintani. Nous nous sommes déplacés pour quitter plateau Nabiso Lelo, tout seul plateau Libanda, pour que tout me campé ko beta li solo ou les témoignages moko et que tout isamité ma yabatu makasi yo jeune fille, jeune sœur, jeune homme, aux papa, aux maman, partout aux alines, n'alingyo benga ndeko tata mwasi ndeko mobali ndeko mwasi toya benga bana bolanda émission au bolanda témoignage au boko baba révélation. Mais avant tout les kanandeko oya esengeli a témoigner sœur na biso Jemima oyo azalaki initié na monde molili toza na pasteur na parce que pourquoi toni to benga pasteur na pour yene muto akotia éclairage sur makambo ya koloba parce que belé le loba comme na ba maki na mo belé ti liboso ndako nzambe belé ba komi ba témoignage à lokuta mais biso ceux qui se permettre que se déplacer pour venir en ces lieux sachez-le qu'il y a du sérieux. Bozé belé bozolanda biso nzamba pambola bino batela bino toza na pasteur Médard aza juste na droite tanga. Bonjour pasteur. Bonjour journaliste. Boni ndako nzambe, boni santé, boni ndako na yo pe. En tout cas ndako nzambe eza kimia pe libota na ngai pe eza kimia nzamba azobatela biso kimia nkolo Yesu eza kati na biso. Papa toza na na commune nini awa toza na commune ya Kisensu na quartier ancien combattant et pa yo église o nazali ko kambezali église Christ vainqueur o ngai nde nazali responsable kati na esika oyo. Toza na église Christ vainqueur bomoni to se déplacer mosika na Kisensu tolongwe ma campagne pour na koya ko sala émission c'est qu'il y a du sérieux toye pambate. Alors papa tokoyamba ndeko sœur juste moi entretien mokie na yo pour que to les kana étape ya témoignage bato belé balobara ke Yesu azalaka te existaka te délivrance ezalaka te mutu soka za nkindo kesi la kate tokoyamba sœur à témoigner. Est-ce que makambo de quoi témoigner vous l'avez vécu bon mona ndenge de kwa yaki na misala molili ndenge pazaki ya kokangulama Yesu azali aza vraiment vivant ngai pe Yesu akangola ngai Yesu akangola ngande nini pendant que nazaki étudiant à campus dans les années 96 nazalaki étudiant nazalaki na faculté agronomie
et na yaki okuta na médecin moko a conduisa ngai na ba science occulte et na ba science wana a conduisa ki ngai ayebisaki ngai fallait tolanda ba enseignement pendant 6 ans pour initier biso na kotaki na enseignement na salaki 6 ans ya kolanda ba enseignement na ye tant 6 ans ekoki alobi vous êtes mûr, vous avez atteint la maîtrise siko eza jour ya initiation tokendaki na ndako na ye a bongisaki temple na ye tie ba bougie rouge atie ba effet nyonso magique azwaki bassin moko monene ya mai atie wana mpona koconnecter ngai avec ezalaki turbine pour connecter ngai avec les esprits des eaux ntango apréparé temple na ye abandi kosala ba invocation namoni likasa ya manga ekoti na temple na ye likasa manga ezali kotambola yango mona mopepe ezotambola ti likasa ya manga etelemi na bassin mbala moko ye azwi likasa ya manga ntango azwika likasa ya manga abandi kotremble Médard, lève-toi natuni maître qu'est-ce que c'est abi je te parle en âme et conscience que yo oza mosali ya nzambe mwai na inisio makambo eza te wow ayebisi ngai yo Yesu apekisi ngai na simba yo nayebisi maître yo ozali maître oyo atenda nirvana oyebisa biso ke Yesu aza na ele na ye yo mpo oza na ele na yo siko Yesu ayebisi ngai je te parle en tant qu'humain na baegrégore nyonso eza na mokili baegrégore eza bapuissance bapuissance spirituelle ayebisi ngai na baegrégore nyonso bapuissance nyonso spirituelle eza na kati na mokili oyo eleki ya Yesu eza te Yesu aza na sommet il a atteint le summum le nirvana ye abengi yo okende kosalela ye bisika oyo ngai nandimelaki Yesu yango wana bon ngai pasteur te moto ateyaki nga mais nga magicien alors un grand magicien soki nazolobaka un grand magicien soki nayebisi bino biloko papa na bandeki kosala vous allez vous étonner parce que il est arrivé des fois kopesa biso cours à se retrouver 5 personnes ye moko à se multiplier na 5 personnes wow oui. Bon, je vous épargne na makambo mosusu parce que ça émission toujours ça la poto présenter moi là. Donc Jésus existe. Lui il était vraiment un démon mais il reconnaissait, il a reconnu ce jour-là la grandeur et la puissance de Jésus-Christ. Mukolo nanga na bima na keko luka Bible na somi Bible. Na fukami na zuluba na kineko luka bato apamba Yesu yonde nzoka nzambe nzoka yonde ozali kolona nyonso yaka na vina ngai. C'est comme ça que moi je me suis converti. Bato musuba oloba ke kindoki silaka te. Non, c'est faux. Kindoki silaka. Sinon œuvre ya croix esalaki musala ndambo. Or tango Yesu azokufa na ekulusu tango azopesa pema alobi Père tout est accompli. Dans le tout, il y a même la sorcellerie. Ouais. Il y a le vol, il y a la maladie, il y a le péché. Nyonso wana, Yesu tanga kufaki, akokisaki nyonso, tout était accompli. Donc, bandeko, la sorcellerie est siraka. Mais la forcing à pasteur, quand la personne prend conscience, à fongoli motema, et Jésus entre dans sa vie, à balayer puissance nyonso ténèbres. Gloire à Jésus. Ok. Donc ndeko na biso témoignage wa ko témoigner pasteur Oveka Kiango monaki makambo ndenge ndeko ayaki na ndenge pakangola maki. OK. Na kati église Christ vainqueur. Oui, ndeko ayaki c'était l'appel ya maman Lekinae. Ouais. Ayaki ko benga ngai ayebisinga ke moi na biso asali crise dans un hôpital okino ko sambela pona ye. Na ken hôpital a imposé les maboko na sambela. Saint-Esprit bisinga ke malade azobeleza hôpital te to yana na église nde famille na ba pesa kinga ye na yakina église to bandi ko sambela pona ye de tinde kwa yo kufungula motema lobi ke non soki monenga na côté na hôpital batinda nga mission moko boye na monde à ténèbres na boye ko salango nde ba frappa kinga c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital nende ko to meki na ba jeûne et prière nde ba esprit wana et ko bima na vie na ye siko akangola makomi mwana servance na kati église. Oui, pendant na processus ya délivrance tant que toujours chasser ba esprit wana ba démon ba silika ki ba betaki folie akoma ki liboma. Oula. Oui, ba démon ba lingaki te ya la délivrer ali ba beti folie akoma liboma to ndeka ko sambela ti nzamba soli ngolu
liboma ya ikosila après bademona baki inciter bourgmestre aye atindi bato ba kangi église ko fonctionner sous terre. Ah bon? Oui. Ngai na kele pa bourgmestre, on a prié tokei. To solo na ye Dieu l'a convaincu ba fongo l'église. Combat Esaïe Makasi na kata délivrance ce qui démontre que Esaïe vraiment témoignage vrai et le monde spirituel vraiment est télémaki pour na kobundisa. Mosala Nzambe bozui déjà assurance c'est pas pasteur Médard, j'espère bien que numéro na epeza na CA télévision on a posa ko contacter ye pendant que tozolo ba numéro na epeza wana boy ko benga ye pour oya pe na église au Christ vainqueur on a ba problème tu peux passer pour témoigner la grandeur de Dieu aux joies de délivrance pour témoigner la grandeur de Dieu na kata église oyo. Vraiment la délivrance est possible, la délivrance existe. Tozo yambande ko sœur aza pembe na biso aza ko kokota awa vraiment na 4 émissions na biso bon mon a témoignage na imbo za la scotcher. Na imbo za la scotcher parce que témoignage eza témoignage mwaka munene. Benga ndeko, benga leki, benga yaya, benga tata mwasi, benga ndeko na bino nyos partager yango parce que a tozo beta masolo oza sérieux. Ce que nous allons dire, eza ba fable te, eza ba réalité à monde spirituel. Yoti le lomona ote ki batulso ba kindoki zala lisute, kindoki aussi la raté ti yesoya parce que il faut la toujours la différence entre monde de ténèbres na bato ba niri au sel nzambe. Parce que ce qui le lot tolobi kindoki sili na habité parce que tozo mona batebele bazan ba difficulté na ba famille na bango na ba foyer na bango baza combattu na ba famille na bango na ba foyer na bango peut-être pour négliger rango monsieur ça et l'autre comment spirituel mute bande ko nyokola papa merci beaucoup parce que on dit ko yamba biso na église na yo ko perception de cosseur à témoigner tout qui place dans des cosseurs bo ka témoignage oyo et ko zala vraiment moi moulayi pe to salango ba parti mi balé. Oui, tozana ndeko elenge mwasi to yebisaki bino ko témoigner azana kata plateau na biso c'est la sœur Jemima, la sœur Sarah. Sœur Sarah, bonne santé. Oui, ça tu es bien en santé. Santé za bien en Nzambe. Bandeko bazolanda yo to beta lisolo na yo parce que moi mokie mais ba yebi vraiment te ce qui eza nini yo mto ko témoigner pour que ba me camper ko comprendre. Je signale que Mambo de Koloba est concerné. Vérité nyonso de Koloba est concerné. Bisote to tie maloba la mnoka lobati. Azoloba o ya vivaki o ya salaki. Azoloba vina ye. Ayoki sonité azota tulango. Nani ke boza lebele bolandango bolanda penza na bokebi makasi. Yo mtu mona ba anomalie na vie na yo mambozo marché te, mambozo tambola te, yo mtu za ba misala mabepe otika yango olanda nzela nzambe. Ndeko bandeko bazolanda yo banibaye d'abord zana âge nini s'il vous plaît si ça ne dérange pas. Merci pour la âge. Nakoloba mission na ngato na bando sala na suki sango na l'âge à 16 ans 17 ans. Donc maintenant 19 ans qui 20 ans donc 7e mois ko 20 ans. 7e mois ko 20 ans donc azé lenge lokola yo ozolanda émission donc Bosé Bela Rolanda tala kaka 16 ans et banda ki ndenge nini pokota na monde wana ozaki na monde nini et banda ki ndenge nini okota ti na vie wana ya ko sala misala ya mabe oliaki nguba bapesa ki ngona nguba bapesa ki ngona lipa ndenge lelo bana ebele bakoma oloba bapesa ki ngona mai na école et pas madame nsongi ndenge nini. Merci na sepela mingi ko beta lisona ngapo eza vie passée on a l'équisa eza na ouais c'est monté mais ça na passeport eza ki mission moko eza ki difficile eza ki facilité kwa ni sa mtu ko kende États-Unis ko zonga ko sala ba mission moko étranger mission to kalisa mai donc eza ki mission moko facilité donc densambe la kangola na sepela makasi mais ouais c'est kala lisolo mtuté a contredire ngaki o eza na te eza lisolo na ngakna sepela mingi ko betela bande ko nga o ba pesa kanga matoi mingi pona ko yoka ngai nazalaki kaka na laja mukelaja donc nazalaki na kati ya libumu nde na betaka lisolo mingi témoignage na ngeza boy papa nga nazalaki na kati ya libumu nde zaki mama azalaki na âge ngati ponga na ça déjà 20 ans maman azalaki na l'âge ya ba 14 à 15 ans
Ndeza kaselo bana mkie bolungwa sika bolungwa mesani zemi na libumu singela petana papa singela kiki yake kunda mama na bango na mboka ezaki mboka batandu lupunga ki yanga bata sona bata nyonso yebi mboka batandu ye bango ba mokonga na ngo ezaki ke po ki ne ko kunda mama na bango mama na biso se de sida ki alanda na mboka mais ezaki pe projet moko ke papa ba kende lisusu po bango ba ndoko benga ke muto apesa bango ba pouvoir mettre papa na biso aza obi azalaka obi azali musicien o yoka ba musique batandu wana muto abetaka guida ezaki donc ezape kaka yetilo papa na biso toke ba musicien des arts musicien pona ko mata pona ko simba lwe po papa bando beta guida na sima mukongo amona to beta guida. Ah bon? Oui. Suko dès que zaki bongo zaki que il faut moi biloko moko et ça na maman ni pour sentir que azani lok. Ndezaki ke profiter ki ndingo ke kuma mama na biso mama na bango a profiter kana nzela na po zaki ko na biso mutakufaki. Mama na biso se décida landaye pa moniso ni ngamona mukeboye balo bananga su mobala azate boye boye ngape no landaye. Papa mekaki ni ko lobaketi kala boye. Et alandi mama alandi papa kolanda landi akomniti na mboka wana mboka lukunga kokoma komi bakundi pe mama na bango ekomi tanga kozonga bakinemo mission moko de show mama a comprendre te batu ba yate amonika mota moko batu bayemba la moko ba avancer mama ba bando matala musique ya ebeti na te mais papa na nzela ko kende na ye ezaki ndaku moko bango bando benge maître pona bango mais maître ngo na kati ba rouge ba bikeko donc ezaki kanganga ba koti na kati ndaku wana selon papa succès oui succès selon papa ndezalaki que toke kaka pona kaka ko lakisa ba présence na biso c'est tout donc amoni baningo mususu basimi bataba basoso a comprendre kiti tant ba memeti kuna ba ebisi que Dan pour papa wando benge Dan comme dako babi Dan wapi oyo mimaki a comprendre tabinga ngwa ebi kombola ngande habité on a mimaki na memi na ngelo ko tenga e bakite basinele ngate ba ekika ko zwanga brusquement que to kende po ba bongisela nga pete ke eza ba programme ya ba sacrifice boy ngangana ebisabi ke mosimo sana sim papa ayebi ndeni azana zemi azana zem ça va biso to peso pouvoir mais to zo ndeka mwana yo mwana onde zaki yo mwana zaki ngapo nga mwana liboso papa ndimi nde salaki ke papa donc mwana liboso nde zaki nga makati pe libu saki ke papa andima kaka po ezaki déjà koti ba biso koti boye obima bote poso bima yo bima na liboma na ni andima ki kaka anzimi kaka me maketuna ba mimi me anzima ki kaka nde bazui papa basali bongo ba sacrifice na monde ezaka na monzo wana ya bondoki esili papa bimi na ya ye azui mama bazongi na bango mama banda na mboka wana changement ezaki na libumu senti pepele ni ndenga betelanga lisona bando senti bien te na kati ya libumu dès que bandanga na mboka ba papa si na mboka ya ba koko na biso mbali wa bota mama na sentira ki déjà na koma ki déjà initié et consciemment donc na zoye batonga na sala na kati ya libumu okome da osama kama oui donc na kati ya libumu na bima na kati ya libumu na kina bomi muninga na zongi na kati ya libumu so na nzana posa menace moko na kina menace na bimisi bitumba na bimisi bo mwana bébé na zongi na kati ya libumu soki mama na kati ya transport so na moni ke batu na kati ya transport bazana ba faiblesse mo boy na sala tout pona sa ni na discret na benda ba chance na bango kana kati ya libu donc ina bandaki ko sala monsieur belé côté on a tous ça non malembe olobi que obande ko kende soza poso boma motu ko boma obimi na libumu obande ko bima to bando sa expliquer no batu ba Holanda yo bien place wana lo ni bande ko sala ma ko boma ba bébé bande ko sa ndengeni. Merci nalobi bien nalobi que na kati ya libumu na saki soki mission na nga soki na yoki donc na sentir lo comment isimbinga
mission to na kobima na okende obi na benzi mama ti bisika ya mama zemi oza pembeni na longo na libuma mama na koti na libuma mama wana na lemo na zana libuma kati ya mama wana na zongi na kati ya libuma mama. Donc na saki soki mama koti na kati ya transport soki na moni ke bato bazaki na kati ya transport bazana ba distraction na kobenda ba chance na kobenda mapambo na kobenda mabala na zongi liso na kati ya libuma. Donc ezalaki na banda ko mema ka pembeni moko donc pona sala mission nga bien po kokisa mapona zaki na kati ya libuma mais zaki e consama na banda na ngapi ko ebate ba fungola kinga misu tonde na kende kina monza tena bo te balakisa nga ekran ba mission nga na banda osala. Bafungola ki omisu ndenge ni parce que wana ozana bébé ozana na inconsciente ozana ni mwa maman oui wala utuna no botamité misu na ki ofungwa makan na koma d'accord na koma OK poso na bina sauter na sima boye et o pesa mwani na koma wana mama benzi ngai si 9 monde ba posa mwana 9 mois koki na botami na hôpital ya Njili na Mkilimwinda na Njili na Mkilimwinda bisika 6 botama wana ko botama to na boti to mama to aboti ngai eleka mba moko mama ye na esi pa bakoko na biso mbali donc esenga kike libala mama na papa ekabwa na poto na botami na kaboli libala papa na ngana mama na nga donc ton na kaboli bango mama yo me manga pa mama na bango na papa na bango kabole bango ndenge ni ton na bimi na kati ya na salle dot ko bima ton na obima ko tela ka miso nga na tele mama be te botele envoûtement total. Ah bon donc ton mama ton o me mwana miso na nga ton tele kana mama envoûtement total donc ton e boti mbala moko ale mama ayo ko changer décision ki ne na pas mama na tata na ye aboni ko kindi pa na ye donc ton mama ton abenti nga pa mama na ye na tata na ye ndenge na koma ko vanda pa bakoko donc si na koli boy na saka pa bakoko na komi ko vanda pa bakoko ko vanda na zo vanda donc kokola na zo kola kindokezo bakisama de plus kokola na zo kola kindokezo bakisama de plus na lota na zo vanda na ba sirène na zo solola na ba sirène tozo seka tozo bina donc tozo lia na zo comprendre tenga bando mona ngondo donc bande ko mona na bandoto na bandoto donc na mona ka ndoto so na ebisi koko po era na pena ezaki prière pena na famille na biso pena ezaki moins so na ebisi papa ko na biso mbali po na benga eka papa so na ebisi ke papa na loti ndoto boye ezaka ndoto donc bando sukaka ezaka ndoto mais nzoka ndeki ndoki nanga deshe bande kokola desha donc nazokola na kindoki nanga nazokola na société nanga ezokola donc bandoto nazolota ndoto na kina sese accident na tout sim tuka na sentir makile biminga na munoko omona moko tuna tutuki bwe na omona makile na maboko omona pangusi na physique boy siko tono yebisa bango balo bakaka ndoto mon te sozo quelque part mais non tant na toto na zo quitter makila ka ibi ngala to kola ka bongo makulu to na biso donc to zaki famille mobimbe zaki ka bisika mama makulu to pazala ki wana mama pe zaki ona taki mama bande ko bima na ba sorti na zo tika ka ngamoko leki na ngamoko na leki na ngamo bali poto zaka mi bale omona otika biso ka biso momona kati si braza omona ke ba ni na ye po zaki bongo biso ngana tikali pa bakoko ko vanda na zo vanda kindokezo kolanga tant kindokezo kolana oyeba ipe karate na zo yeba osanyo sta bandoto ndoto na lota ndoto ande bengi on inconsciemment donc na zo lota ka c'est ça marana bandoto oui na zo lota ka ndoto na leli no lota ndoto poisson to vandi na mutu moko donc sirène moko saki kitoko makasi balati ba couronne to vandi no lota donc ba olata nga couronne ba binga nga princesse donc na bando comprendre tina na ngote so na leli na lamuki nde na bando ko expliquer ko na biso bandoto ale kana ndoto ana bakangi nga munoko mwana loba ezati na komilasha 11 ans 12 ans makulu tuna biso ndezaka ke bana na ete akomo mona bana ka bongo te biloko ezobunga bana miyibeleki
toke na bana bakino toke no tati na église abima nde bamemi biso nyonso na église abima bana nyonso donc na mwana suka ba mama na 4 bana ya mama kulutu na plus nga moko donc tozalaki entre 6 na mama kulutu 7 amemi biso ba popoli bango ba fini bango ba misu mais oya nga ekamusenga degré ba finaki nga misu donc oya bango ba fini bango misu bien sûr que oui mais oyo ngande ba finaki nga misu na comprendre kité donc ezalaki ndenge moko te na oya ba susu donc mutana komi pembeni nanga atalinga bien azwi misu afini kofina nga misu na censure donc ombre moya mulili makasi kotinga siko misu tango fonga mikabo obata mangate ah bon atoza demo ya géant wana obata mangate pona muno na minute na fonga misu na moni mama na ndoki mama na ofinaki nga misu natali makulutu moya oloba neza te nabandika kolela na bandi kolela bani na bango nde basalaka esili nango me nazalaki nanga tuna jansi na bango te mpo ameminga na église ya bandoki naozonga tozozonga nga nazolela tozozonga nga nazolela makuta ayebisingaki kanga monoko soki papa ayoki yango akolobela nga mpo na alobi bien tobanda ovanda mpa bakoko abi soki papa ayoki yango akolobela nga makasi mpo papa alingaka mingi surtout mpona bakoko ne mpe na lese eza nazolela kaka nakomi na ndako nazolela kaka donc nakutaki mpe na distance ya molai ntina ndako naolela mais miso evimbi mais baninga mosusu tokende na bango bango baolela na bango te bango kutu bakomona bakogangela mama tika kolela mwana suka bakogangela ya na biso mwasi tika na te nini ngalobi afongoli nga miso botika ngai basalinga mabe nga kolela na ezaki ka bomba salinga mabe mais bon ba comprendre te mabini basali bino nyusu ba fini bino ba misu kolo ba bongo te baninga nyusu bazolela te ka yo ngalobi te bino boyebi te basalinga mabe kozonga na zonga na ndako ko na biso aye ayo kokutanga kaka na kolela wana basalinga mabe ko na biso binini nde tokendaki bango nyonso bafini bango ba misu mais oyo aye na comprendre te banda kuna na église ti awa azolelaka na eka ngalobi basalinga mabe ko na biso esili kolela lisuta yebisi makutu na biso mbala suka komema bango na église wana te esili navandi ngalobi te bati donc bapekisi nga nazoyoka kaka te basalinga mabe na minute nayoki telefone esoni tant ekoki téléphone sonné vous avez un oui, téléphone qui ndoki téléphone oyo physique boye naki na téléphone avec ndoki numéro ezobima mbala moko tant ekoki zonga na ndako na yo nameka lisusu koloba te mpo deja namonaki pena naza na nga ndoki nayo kosentir naza na mai océanie donc nasa fond donc mai yango ezalaki mpena bleu makasi saki mpena atre ba océanie mpo wana bleu nakoti tina se donc tina modindo ya mai wana nakoti naye kovanda donc navandi bayebisinga Mirabel bienvenue ngabi bienvenue nayebi bino te comment nous ezalaki Mirabel te na monde wana bapesinga kombo Mirabel na mokili mwinda no peut-être on a botani makuta biso nde moto ya kopesanga komba Jemima donc na monde wana Mirabel na awa na église Sarah sikoyo to bayebisinga Mirabel bienvenue ngabi te bienvenue nde nini nga na comprendre nga te abi ndako na yo mokili yango ezalaki kitoko makasi bien classé donc kitoko apa mo biloko monaki yango sikoyo ya kozika ayebisinga bienvenue Mirabel kiti na yo yango wana vanda wana ni ande koyebiso moto yango azalaki ndenge moto yango donc na ye na msa mai ayebisinga Mirabel bienvenue nga lobi ke te nga nayebi ma yo te nayebi yo pe te yo nani ayebisinga nga mama na yo nga lobi mama na nga mama na nga na tiki na mokili abi te wana za mama na yo te
maman non dengai kolobota manga mplemi makonga mtupe na pesa yo kumba Mirabel yo moni chanzaka kuma ka chenima menga na peso Mirabel ngabite bongo yo nani kombo no nani pona ne yiba komba mama na bisoti komba mama na ngamukina yebi komba luzolo na desh yo pina sama ibo ifuna yiba abi oui bien sûr que oui il faut yiba komba mama na yo kombo na ngala reine de compte la reine des côtes donc abi la reine des côtes donc on ngala yo kandeza yo alors oyoka kanini osaki déjà afko koyoka nini ngala ondi makati aibsinga balusa mutuna yota na sima na tali na sima boye na muni mwana mwasi mo kitoko couronne forme munene bazo pepula ye donc asalaki pena bien posé bien nini mais o lobaki na nga mama na ngai azalaki mwasi te mobali te yo mo comprendre mwasi te mobali te osana siko oyo na baluka ki pena yesu azalaki mwasi kitoko aibisingo yebi nga lobi te na yebi ete alobi Jezabel na baluki na taliboué Jezabel oh donc ingala comme pas Jezabel habité ko kama te pozala ki déjà awa ngabité nazaki awa te nazaki na mukina bisobi zela poto l'action ki ozala ki awa denga te na lobaki 14 ans 12 ans denga te na lobaki ke hein na tant nazaki na bébé na kokola nanga balakisi nga nyonso avi nanga na no hôpital nga na botanga ba bisinga omoni donc ozaki no déjà awa nga bibandoto nyonso bibandoto te zaki nango physique soko loko esalaki ke to tindekaki yo tibisika to lingaki yo zala po miso fongama yo bien pour ça la mission bien donc milimo na bango excusez milimo na bango ne mutememaki yo tine église wana ya bima oui. Po ba fongola yo miso oui. Po bandesko ko opérer na conscience nyonso oui. Bandeko to na boke bien benga bandeko o nyonso bandeko nyonso bazali banda bandeko nyonso bazolanda biso nanu te benga bango bando tinda partager vraiment mission au pour que bango pe batalango ah on ba ebisinga ke nyonso oyo donc ezaki biso mtuto bandi ko tindo biso pe mtuto pour ça que oti na no na église wana pona ko fungula yo biso bien pour ça la mission yo ya bien ba ebisinga ke na nyonso sali félicitations makasi ngabi boto féliciter ngapi belé na sali nini balaki singa écran lisusu na sacrifié 300 bébés donc oui donc avant donc il n'a pas le mikolo non on a sacrifié non ba côté te po wana zani mais o eganga makasi 300 bébés oyo sacrifié oui 300 dans ça non qui na inconscience 300 bébés abike ba bébé lokola yo to mazala kata libumu makambo yo bando sala tala 300 na kamuna bi 300 abio mondi donc au célébiso sala pena kitoko makasi to féliciter onde sali ke ngana lo ba kombo nanga pena la kitoko kombo ya muto azana sima na yo aisinga ibima kene ko pema to ko benga yo lisusu après to yemission mission o koki ko kene ko sala po mission eza musika makasi na bimi na mukina biso na ye na koti na ndaku na pemi po nzoto nanga ezaki na kati ndako evande na kiti tango bima ki wana oui, na kiti evande na kiti na moi ezaki na donc nzoto nanga ezaki na kiti eta la TV ponde la lobaki to route église donc to zonga donc ezaki na ba vers ba 15h de ba ko benga ngai pour na présentation ba isinga zonga na mukina bino pona nzoto na yo loko eza na kiti eza na sécurité bien te po mutako ko ya ningisio makambo ebeba donc zonga mbala moko na zongi na yo kovanda na kiti mais ko zona zona mona nzoto na ngezo ta raté zongi donc mutako kansaka nga na otala nga TV mais na otala nga TV te de na kindaki na zongi na nzoto ko zonga na zongi na kati ya nzoto na pemi ntaiki pembe na ngabi pemi makasi boni ngabi telo kote ponga na banda osola na banda osolisa mutu te ngaso moni nga na solo na yo c'est que ntema kindoke tout un desko na yo na sola na yo mais soki na sola na yo te c'est que na sepela na ngape na yo te ko tumisa ngate ko déranger ngate pona bomo pamba na saki na montu na kata ndapu na fanzi ba isinga Mirabel zonga na zongi lisu na monza sama yango ba isinga Mirabel tant ikoki
Toti aux États-Unis. Parce que le bilan la physique qui est dans les États-Unis là qui sont adressés. Ah bon. Pasteur on appelle Obama. Obama pasteur aux États-Unis. On comporté pour les partout et pendant mais batindi ngai ko kene non kene babite Mirabel même nzoto. Ouais ils ont baka ebele, ils ont ba risque. États-Unis kuna o kende kuna par esprit. Tokoki ko salango. Mais on est physique, il faut que nous l'attaquions bon moto na yo, l'attente na opena. Papa na lati nzoto. Na tambola na nzoto. Na tambola na nzoto. Les États-Unis non na comité. Ka na Congo na biso na tambola na nzoto na na tala simate direction ti États-Unis na boma pasteur. Ko kene na zo 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 kene si na comité bisika aéroport na biso. Na moni batunde basala milongo na ba passeport. Na zui kaka oya mutu. Na chanze. Kaka oya mutu. Na chanze. Aéroport na biso ya njili. Oui, na chanze ngo. Na pesa on peut kombo nanga, la tiepe ni nanga adresse nanga nyoso nanga, o kende wapi na o kende pe bisika boy mutu ana pe kombo ne boy. Na pesi pe batwana, ndelo wana kandeza la banini wana. Parce que na batungi ndé bazaki wana. Na mati pe na avion. Comme mutu oyo bongo la passeport na esuka na eza nini. Akokende te a voyager ki soute to ndeni. A voyager du soute. Et si les poney. D'ailleurs ba randeko oyo elongi na yo te. Bozo mona ba réalité spirituelle. Onga voyage na kokende ba moni elongi na ngate ba reflet ngai. Babi na ngala o matate ta ba réalité. Faut ko bondela sérieusement. Makambo eze belé na monde spirituel. Yo lo baka côté nini te ba dossier, au sel ba dossier no bien. Mais il y a un Mirabel membre quelque part, à celle ba makambu na ye, a vu identité na yo, pour que ne nango ko la mission ya monde ta ténèbres. Tout là na la botebi, au matin na avion. Na matin avion, avion pe kiti singa pe si na aéroport na bango na bata poto kiti. Na kiti na nga pe à l'aise ma, na so kende na nga pe lokwa mtape na problème a mutu te. Ben ndela bando ta mona nsoto bongo na zaki ke muta mona ngati. Na sa lokwa mutu mo donc otambola lokwa esprit mais na na nzoto. Na komiti na avant na kota l'église wana lokwa kamisa na mona ki moto. Moto na porte église. Moya côté zate. Na lobi on kota ndeni. Eloko lisusu et pesa kinga lisusu privilège ya kokota na kati église wana. Na mona ki mutu moko alati lamba ekanga. Ate lokwa litoi. Magetu na mtu na zaki na kitambala. Mais eloko litoi ne eloko na lamba ekanga nde saki kena kota na kati nzoto na epona nini. Na monta samai. Je sabela yebisanga. Mutu nyuso ko mona za na biloko na nga. Asa porte na yo côté là. Biloko na ça signifie biloko matoi, oui. Plante. Oui. Babilamba mikuse, Oui. etika nzoto, etika ba saint libanda. Oui, ata kuteze kanga. Eza mulai, mais c'est kanga. Na kota. Bandeko basi to la na bokebi. Donc na moni bongo. Lokwa Isabelle pesa nga pe conseil ya bongo na bi kwaza porte na. Na koti na foni pe na porte na koti. Koti na nzoto na. Na koti na nzoto na ye, na vandi na nga pe amemi nga pe ti na kati église avandi nga bimi na kati nzoto na vandi na kiti mususu. Ko fana na vanda ki ton na vandi ba donc ba sembo la mona matin na monyo se ba do kota na ngati. Ngai de na zaki ka na boma de pasteur. Esili. Pasteur wana silisi côté ndenga silisi ndeza ka batu ba panza na ba kende pana bango ngape na ye pasteur pardon sanga boko na mutu to bien mutu pasi nga conseil ba pasteur mutu faut que na discernement so za na discernement kokolo kokolo batama lo bapamba mtobika na ye ezate que il faut poser kama mbona mutu pasteur na poser nga maboko na mutu sako tu na identité na. Le problème est qu'il a imposé le boko. Oui, le problème est qu'il a imposé. Donc il n'a tout. Pasteur Azanga qui ngouya to nini. Azaki na ngouya na ye. Mais loko esala ki ke ngana kota na kati ntoto na ye atuna ki ngaite.
atuna kingati mususu afungola kipe susu mo porte ne so bisika mo lem so awuti ko so na mwasi na ye ngoyesa nini titi po soki ndezala ka ke oye penana prière na nyonso na yo mutuna pe ko zalo tuni mutuna nde sala ke na zo lisuti mais soki oswani o bien obeti libaku songolo pakalo sengela mo bolimbisite tant que soit pasteur donc pasteur basala tata so bele ponga bandoti na hanga so ba pasteur ba sœur qui mais mingi ba pasteur na ye pa pasteur wana discernement zate so pe porte ni na fungola kina kata ndaku na ye de sala kike na kota na kati na nzoto na ye na bonga ni nguma na koti serpent na bonga na koti na lemi choponyo sa kati donc na bibi protocole ayo simba bongo to ikao na minute nga na bibi pasteur akoya wana oui akoyi mais na tiki molimo nete o pasteur bonga ko kota lola te na memi esprit na memi na monza sama lolenge yi aziki saba msunde na lobaki na koti na kekuta ba suse zaki rozika yene mtayo orange le bango donc na memi na monza sama ba yebisinga félicitations Mirabel kozonga parce que kendaki na nzoto kozonga nengo zonga kitango bomi pasteur ozongela kana avion ndenge nini opération ele kendeni parce que wana osala opération aux États-Unis okyo boma pasteur américain na 4 églises na ye obomiye kozonga siko tellement ine na nzoto ozonga ki ndenge nini osala combien de temps ya mission wana ça qui ba jour et ça qui ba heure parce que déjà na nda coupé ba rekoluka yo po bimena nzoto et ça qui ka ba heure oui donc na zongi na kasa mai na zongi na nzoto ba isinga félicitations Mirabel mais okoki ko umela te pona zaki na nzoto ba féliciter nga kaka oya ko yembela pe ba yembeli ngai ba ebisinga pe toza na surprise monto pe sayo na mwasi na yo pe awzala pona zaki lesbienne pour mutayemba kinga zaki lesbienne donc yene mutakonza ka ba lesbienne ba pedo mona batambola wana mutakonza ba ngoywana ye mutakonza ka basi mibali donc ngana monto wana na koma ki lesbienne atape na mukili na bandoli nga mibali te ah bon comme ninga na mwasi na mukili awa zaki so na bimilo mukili so na moni de mwasi kitoko mwasi na ngere même baldi na bandoli ngo senti mibali te ah bon ngam bali so lulinga ezapona memona monza samai yo lula rabasa kitoko tika na yo tika nga mano mema mibale bele na biso vecti na bombelo te po déjà na longwa na monzo wana na bando mema mibale bele ata pe baso balula mninga na bango basi ya bimi kitoko ye tika lule yo lule mninga te po ba mema na monza sama oluli ngai bilula lule za mabetika nde na zaki les bien nde na lobaki ke na usi mission na États-Unis na zongi na monza sama ba ibisinga il faut ko bima mangu na mukili pona pona nzoto neza na nini te la sécurité na bimi libanda na zui taxi na etiawa obimela côté ni tango bimi na nini ya mukili ozongi na mukili ozo taxi ozonga na ndako bimela côté ni bon ko bima na bimaki na yako sentir que na bimaki ndesi na lufu na zumu tukande na yetiawa poza kinzoto yango ndeki ndaki na avion nde pezonga na nini zumu tukande na ye na yo bimati na ndako to na zumu tuka na yo bimati na ndako ko bima na bimi ba isinga ozaki wapi pona ndako ando benga nga jemima zalaki wapi depuis tongo pona yako se retrouver na ndako déjà ba 15h ba 16h abi banda tongo zaki ngabi na zaki paite na koti na katanda po domination bandola la pananga na dominer famille mobile na kangi nyonso ya bango mbongo mabala nyonso na kangi koko asala kate avança kate akenda ka liboso te vie na yesu kaka bongo mais na zaki na petite oboma bango po so yo bomba bona ngana sisa bango nyonso po mutabanto sembe ya malunga azati na koti na kati ya ndako na ebisi bango epaite na koti na vandi siko koko asepela na carte na pona za mutaki me makasi na lubaka te na vanda ka nini me yebiti misonga na sala
déjà ayoka misonga asala koko akoka lisuti mama bandolela on a yé na kati ya ndako na vandi na nga babengi nga Mirabel yaka napemaka te navandaka te wana monde mulili so abengi Mirabel c'est que monde mulili mutebe ebengi nga soki bana utiliser téléphone ndenge nini bana utiliser ndenge nini bango téléphone bako utiliser même si hein nakolo bani na câble yo za nango soki eza na ba signe mabe bako utiliser téléphone wana ah bon oui ate lambo la tu soki eza na signe téléphone yango wana soki oza na ba tatouage téléphone donc ebatami na nsima 6 nde na banda ekosala so babengi ngai eloko nyonso kaka bamona obenga nga na oyoka déjà Mirabel kita na kiti bayebisi nga ke lakaki yo surprise moko bomela biso kaka mwa 3 vierge moko kaka oyo oyebi topesa surprise wana na bomeli bango 3 vierge mpona bandosa dada zongi adi Mirabel 3 vierges yango bomeli bango ndenge nini 3 vierge na bomeli bango kana nzela wana lobaka mama nyonso mpo bazalaki ya mikie moko azalaki ya mokie me mosusu azalaki ya mokolo donc mibale bazalaki ya mikolo me moko azalaki ya mokie oyo mokie wana ye batindaki eka eloko kotinda batindi ye nde esali ke nazwa esprit na ye donc nde ezala mama asambeli te alamuki kaka atiki mwana na mabondeli te donc ngai ntango namona bona mwana ndesi yo nde mutu mama ofongoli porte mpo nazwa mwana yo nazwi mwana wana bamikolo bazalaki mpe basi donc nazwaki 3 vierge ya basi donc nazwi bango oyo mikolo wana bango vie de prière eza te donc makambo lome malgré tout bazalaki bavierge l'âge ya 20 ans 25 ans 25 ans 20 ans 8 ans nazwi bango donc nazwi bango babi Mirabel félicitation bongo koseka bamile milai félicitation nga lobi bosepeli ya bia tosepeli makasi bo tosepela te ça va tolakaki aussi démon si démon des surprises balakaki oui ya bageya makasi ona otala pena nga moto mokusu bookipesanga bato bageya bapesi nga si démon basilisi bapesi nga si démon après bayo kopesa nga lisusu mwasi oyo balakaki ngai mwasi oyo mpe natali kitoko makasi donc mwasi na yo parce que ozalaki lesbienne on azalaki lesbienne mwasi na nga nasepela mpe na mwasi oyo fort na karakake fort donc mwasi wana na mokili nayebi na nga te azalaki kitoko makasi nabi nga mpe nasepeli nayebisi bongo nga mpe nasepeli toyebeka kosepela na bango bapesi nga na bacaméra caché oyo ya kotia na bandako bapesi nga mpe na banyama oyo kozala na bango mpona bamiso mosusu omoni ke bademo na yo oza na mposa ovanda na bango me oza na mposa otinda banyama bango ye na bande osala na banyama nyonso bandeke donc ata na okota ntina zo ata balio naosala bango ya bien mpe bazalaki mpona kozwa bango na maboko kate mais oyo mpe ya mabe mpe bazalaki mpona kozwa bango ezalaki bien mosusu ezalaki ya bien mais napesi eka domination na nga asaleli nga mpe mission ntango bapesi nga bongo na bimi nango mpe libanda na bademo na ngai elombe awaya na bademo na ndako nakoti na bango ntina kati ya ndako natie bango libanda wana bato baomona te mwana si demo memi bango na kati ya ndako namemi bango na kati ya lipango bagere lipango mosusu natie bango na porte mosusu natie bango bisika bato bakotaka so omoni mouvement mabe boma nasinala bango deche so omoni moto akotaka na bible frappe mbata bible ne pumbu esobo apesa bango banini mitindo wana ntango naye na bango elombe nakoti na kati ya ndako nabandi kobamba bakamera nasilisi navandi siko nabandi kotala tv na biso tv physique boye mais oyo spirituel mpe ezalaki bapesenga mpe kitalatala moko nazwi lisusu bakamera natie bango lisusu na bandeke
mukili mobimba na otala ngona kitalatala monde atier na otala bino na kitalatala so muni oyo oboma pe mon ministre mo na zongi na ngapi natala kina kitalatala oh sala succès makasi aza biso so aza biso na simba te pas ana na ngam na biso mais so aza biso te na sala tuka pour na simba ye ah bon oui non PC distraction na memeti na simbi na bomi ona bandolinga biso nyoso kaka tozala kaka bongo biso nyoso mutu musu ta kota na monja na biso nyoso na donc na zaki na ndaku na biso dezala kaka mwana il faut tindama batindi ngai kotina batindi ngai na bima boy pasteur ote na nzela pasteur na zakeso kone kisha ba pasteur te ba pasteur mususu ote na nzela yo monike wana baloko sambona ebi ba misusu ya mabeba za mais oya bien pe baza il faut que ça ait discernement pour comprendre oya bien baza ya mabebe baza donc so asengi offrande so kaza mabe ya sambela et ça elo po ngai zaki batu misusu no asengi mbongo so kaka sambeli na zo mbongo na te na zo ngote na c'était etika na dana sale lide je dana na sale mais na banga mbongo na zikisa ngai tumbanga maboko so za mabe mbongo na yo soko sambeli ya etika na yo momona ko banga bango te bazele mabe bazele malamu pesa kaka tant na ke na moni pasteur pe na pasteur alata ki na pe bien te mais mate bande côté bongo la motema boya ba Yesu mate ane tourner 50 là na ke zongo ndoko iloko tininga na moni na angote mais na kimi de pasteur yo iloko ne tinisaka ona moni na angote ati batini mutu mususa ke amoni ango mais nga kimi na mutu mususu na ye na ndako ya mona bando boya obima libanda pona na okima ba pasteur wana na okima pe bato basala ba séminaire mikwezo ganga makasi soka na yoki mikwe bani OK église wana eza bien na longo na ndako na keva na bisika mususu sim séminaire ici les maisons donc ba misundi na bande ko sala na bande ko tambola donc ne kenge ndi ba bisenga tambola kenge moni serpent linga tambola yo pe tambola ka bongo pona bazwa yo te na mondu wana poso bazuyo biso tanto récupérer yo to boma yo to bomo kalukwa bakati kingo kya toko na moni bote bobo mangate na tambola ni kenge donc ndo boma pe baninga na bino musuku na tebe esclave yo to kanga kange desi ba pasteur wana nyoso ba ome ba esclave pasteur oyo zo ki bolimo wana pasteur na dana bomi esclave de ya komi de chez libela tim ko yeso ko yande sima po de chez na bomi po ato sambe no simba li te dana bomi simba te dana bomi alinde zaki ke ba na yeso ko na monde sama ba ebisi ngai Mirabel toza na réunion on a tel bi réunion ni on a mondia et bien puis ça la réunion pour baza na intercesseur intercession pe na groupe intercession o mona ba rema ba sirene zo mata tinda batu na ngambo ah bon bon peut ba intercéder na l'église aime surtout intercéder na monde atene intercéder oui et nous bossa kana na intercession bo tsali 1 heure du temps kuna 24 sur 24 oninga na to bouchete ozala kawana balobi era réunion koki baza pe na groupe évangélisation batu pe bakina ko évangéliser pour na bango batu ni basala ba évangélisation kuna bonga tuto na betulo boza évangélisation te tuto na mema ba amiza évangélisation te eza ka ndemo na ba sœur Christ na ba frère en Christ eza ka ndenge moko po bango baluka ba ameya biso pe to luka ba amekine kuna donc eza groupe évangélisation donc ba yebisinga ki réunion na yepe na ndako ba yebisinga Mirabel réunion wana il faut zo nzoto na yo OK na ona ndako tata na yo po tata na biso nde na beta liso na bandeli papa na biso vana kana nchil donc biso na kisensu me bango kuna na nchil na ngamba mai il faut katsa mai pona okende kuna ba yebisinga nzoto no il faut mema ona ngamba nchil pa tata na yo pona osala mission bien pona ndako kuna papa na biso kina ka 2 jours 3 jours akeni musique atiki ninda wana période ana nyostongo sa mambo wana papa zaka na succès na
Oui, papa azalaka na surse na ye. Azalaka na surse na ye ko beta musique na mkongo. Mais non c'est le mbongo. Yo beta musique na sima mkongo. Faut zala guida ko balusi na sima comprendre beta. Non c'est le mbongo. Ye pa osala oya ye vi na mukili. Ndezala kake. Ba bisinga réunion, il faut nzoto mema patata na yo. Pour papa za raswa ke beta musique 3 jours 4 jours. Moi pas y aller ndakuté. Ce qu'on bien pour la ressource mission là. Bon papa peut déjà bala, ça peut déjà na bala mi balé. Ya basi. Na le bisava na rokende. Na zinzoto na donc na pesi bango débat liboma na sel kwa na bima pour na bima raté na sel pe na bima na non na sala ko sa bango kwa na keki ndumba bena kina ngaki ndumba te na kina ndako tata na ngandela lobaka bar no hotel na boîte de nuit na kenda ko tata na nga na ke contrôler ba o bazara ya mo nini oh faut na meme bo oh faut na sale bo na zo appel sous na ba maya ya bana mibali ba superbe superbe donc non ba superbe wana donc quand na ndako tata na nga to benga ndebino mo benga église ke ndako ya papa na nga na mama na ngai nga na bala yesu ndebiso to bala satana na ndako ya ba boîte de nuit na hotel donc yo soko yena ndako tata na nga ça ko yo ndo provoquer ngai ponga na simbi na ngai yo ya na hotel o ya sani donc OK na boîte oui na kota ba boîte na kota hotel hotel kuna soki na lingi nde na ko bima na mwasi na muninga na mwasi mais so na lingi na ngate no va na ngai na tala nde yo nde na nde na posa na yo na sali mission na bimi na siko na tse bango kuna na ndako bulu yeki pona mando me manzoto bango kuna na ndako bulu yeki luka mwana mwana ko mbulu bozo mse patata na ngabio Michel Kokisami bazinga isi patata na biso wo na vandi nanga basinga Mirabel sikoyo il faut tokende mais basinga va tokende il faut otala na mutu ye pas féliciter que ma casse na miso yo sa ngabi mutu ni basinga il faut boma lisusu 3 vierges papa na tuna mama mutu na moko pa vierge basala bini babité bazaka makila fraîche makasi oto tilisaka na monte na biso. Ah bon? Oui. Babi faut me mal sous 3 vierges nde na mema ki esko bazaki na mwa mike na moko mbali. Moko don basi mi balé na moko mbali vierge. Moko chaste. Vierge. Tant na memi bango babi singa il faut sko to kutanisa yo na li souffert. Jezabel a télémiara la reine de compte sa télémiara ba pour singa pena ko muki to bandi ko tombwa si na deuxième monde to kiti donc to bandi matalo ko essentiel to matière donc na santé le ko elo moko ezingi biso babi Mirabel kota na sete kota likolo te kota la pe mpanzi te zalaka bisika moko te babi to tam mpanzi te kota na sete mais tala likolo zwa misu kanga pona ozana de façon te pour nous autres na yo yebi bien autres non peut vendre na sekuna bazuinga babandi ko memanga donc ina senti pina tozo mata ti to kombisika moko na senti moi nini yango efongoli biso na moni bisika ngo bandeke mabe ya sorti na sorti donc nyama moko azo ganga lokola mutu lokola mais nyama mon Dieu, pardon. Na moni bata sorti na sorti. Batu misu na moni bazo mema ba fufu, ba misu na moni bazo mema ba putulu. Ba ebi singai okomi. Na komi wapi? Ba ebi singai Mirabel. Tika distraction kanga misu makasi, fongola misu komi. Na kangi misu makasi na fongola moni kiti moko ya molili na ombre moko ya noir. Babi Mirabel o mona mutu yo zo mona o biso to ye biso ke to la nga mina zo mona nga mutu te babi o Mirabel tala bien na tali bien bo mo bali kitoko na tali bo na bi le souffrir nga yo kaye asani mo bali kitoko bino mokumisa ki asaka maseke asaka boye mais soki nda siliki abi senga soka siliki nda transformaka
mais ndinga zaboé aza na ene sengo na po batuni ba osala émission bien surtout yo kuto osala émission bien moya osilikila yo ezate Nathalie Eboé abinga Mirabel na bakombo ebele makasi. Ah bon? Suko babi yo kangaka momoko pona comprendre lisolo. Nakangi ka momoko Mirabel doki nakangi ka momoko abinga Mirabel. Ayebi singai félicitations po ngande na le babo yesko ke na nguna ba ni. Beko. Beko donc ils ont mata. Non so zan bisika mabange oben ngomba so ganga makasi ndekindaka. Ndesko ndekindi. Donc il faut kanga ka moko ana sima oyoki sikoni na lobi. Abi félicitations na lobi. Na ebi c'est merci. Pour donc et mon bando sanga troublé. Loko nzoto ezaki na mukili nde bando sala ngabongo. Ba ayebi singa ike osali musala malamu makasi na sepeli pe na musala yo sali po ngai nazaka na kanda makasi donc kando babenga kumba kanda tonga lo bamunga pe so epesa nga sukanda po saka na na mukina frappe mukini mubimba bakufa nazaka na kanda makasi pona babuaka nga babuaka biso Mirabel ata yo pe babuaka yo ngabi nangapi bu babuaka nga Ayebisinga Mirabel kene ko pema. Ngai basola nanga pamba te. Kene ko pema. Loko so nanga bo siki ba sacrifice leke belinde na bengo pembe nanga posola nanga. Ba Jezabel na censure ke bango bakei. Ba yebisinga itana se kota na tana se na sotoki na randa ko biso. Na koti na vandi pe na zwinzo to pe na vandi nanga. Ovanda na vandi na kati ya nzoto na vandi pe na zo maîtriser na ngai moi livre na na tanga bayebisi ngai ke Mirabel tin koki yebisa nga bananga na bandolo babilo Mirabel na lobi na bilo na caméra combien de fois balebele suko o eza no mukie mo suko o wana suko ba miso mususu na Mirabel obe mante mususu o sala mo 3 jours 4 jours na sa mai obima libanda te ya mukilite Baïsinga Mirabel yaka tan koki okini na réunion. Na bi réunion ni baïsinga yaka bisika yo kene ko visiter le bosso et zende bisika biso pe to sala ka réunion bien réunion malunga. Na bisika biso nyuso ba to sangana to kende. Abi oui. Normalement mais ba o baza pena na nguya makasi de ba okende puno. Ba o baza na ba pouvoir les ba okende kuna ngabi ngoza na pouvoir ta bi o wana pouvoir okende pour sacrifier tout na pesi bango si vierge na konta ka ba vierge soki batu normal boyo so na sepe na ngabino te na ko ba sabino tuke beti tono pona nzana otamo na mo ndesipotinga surtout za kiso na le kana prince soka mutu ke leke tinga poussière na makolo olukeli ngambo ah bon leka non ko tout angate soko tinga poussière yeba bisika nyuso okende na landa yo ngape na apine na makolo na lando ti bisiko za pena balu so pena na zongi na mon nanda ko ba ndo comprendre ngate mon etika likabu na otala ba nini mon toza na transport na lobate nini na zongi na mais na salle d'émission ba bisinga Mirabel toza na mission toza na réunion ngalobi réunion na abi réunion to kutana batu na yukulu bati kanga kakamu noko ngabila kam noko babe to yebio oloba fort koloba te omoni msu biso to maîtrisaka la reine de compte soit celui qui en maîtrise aussi Jezabel peut soit celui qui en maîtrise aussi il faut kanga kakamu noko ça va na bimi na ngai tuna mukili babengi nga Mirabel yaka no pona service moka ya mukie la ye na bila reine de compte habiter la reine de compte te binga nga mama de compte ça va ngati mtu na mtu abenga yo yeyo sera chez Jezabel ye mtu abenga yo na ye na bi ozo benga nga mama abi no benga yo no bi ke banda ko sala biso non sala ngate ngobi oh ngam tu nesela ba sacrifice bile bwino na sela otabi
Non, c'est la ngate. Bima, apesi nga bilamba, alobizwa bilamba o. Bima nango na mukili. Nga beko bima te, abi bima nango na mukili. Abimi na mukili boye. Tant abimi, na senti ko bima tant abimi ka boye. Bayo sampo nzoto nanga ezonga ki nango na ndako. Nzoto nanga vezonga na ndako ezaki ke kongo na biso. Ka ye mo mutalo ba bozo nse pa tata na bango ye kaka. Bozo ye bozo na ye awa. Ozaki miso ezaki nde awa nde saki pa papa na ngati. Tant na ye ko bima na bimi na bilamba wana chez Isabelle pesenga elimu nonga na maboko. Ngabi oh bon c'est ça on va aventure boni. Na kina ngapa na bandolo belobeli mo ya ba mi balo bandoku. Non yo lo balo ko mo bali boye. Mwana tali kabu na sekio. Na zongi na ndako. Natala boye mama na biso pa kindaki mwa zandu na ye. Ayelinga bilamba wana. Ouais, ça qui obima na wana. O balo bela bima na wana muki. Kolongola te ko bakisa te zaki kawala. Donc milieu mo bende tindi asuma bilamba na. Tozo chité kalaté hein parce que deuxième partie émission o ezabo yo ka ba révélation ba tunyon so ba sala kombo ba tunyon so boyebi boko ka ba na kati émission parce que télévision zangonga ce peut tout sango mulai trop am subande o mususu ba zo ten aussi ça te pour méga na mbonga na psiko ma robondela. Tozonga pour to si émission mais et to suka sika oyo lobi que bilambe après tant maman biso ayina bilamba ngo aisinga ke je ma bilamba o kokoti ngabi sikonga na wakamoka yo kamono otukamo nini bilamba ngana sumbelo ngi siko mwana loba ezate ngana zokamoka libo pisa kasina lata na lati pena mi pente nyoso libanda am pene pena libanda mais mo bali kolula ngati je sais la pesa nga bon point nini parce que atali sanga ko forme na inde zalaka mais nazaki na ngale bien mais nzoto zaki nga ko ya mwasi nene binga neza mona kompe taka ba fièvre mais wala zaki monene oui santé na nga vraiment normal na lati loko awa pona mandolinga nango late blo milai tinga soka na moni mutalate loko milai ale kana pembe na te pona ofingo mado ba mamelo ba comme na venue donc ezaki na batu suba ndo ki ma venue ni konanga pona manda ofinga mabe so ça singa ba chena betu na zaki mosi mobile na physique na spirituellement ale tona lati bongo na bimi ko bima no bima ba mi ba nombre nyonso bazo kufela nga na nzela na oya kolinga na oya kolinga te et un nombre nyonso zo kita na monde sama. Ah bon? Bana basi na sepela na yo ndungu za kitoko ndo za la kaboye no bete ya bino na ini seba ninga nga msusu kana ndenga sepela ka elateli evandeli akoma pe kwa romo samsala oui bakoma pe kalkwanga yonga na lobaki liboso ko lulelo ka mninga te. Merci. Donc maman tanga fesinga ngo na sepe na ngo ko bima na zo bima ndela baki nombre nyonso mibali nombre nyonso basi to za la tato za la mama zo kipete. So mona na za ka bien mona na za kitoko. Ko lula note sika na yo ya bilolo leza mabe. Non même ata pe mama ata pe koko na bando kipeta ngati. So baton so balula ki omukolo wana bakufaki. Ba msusu eza ko kufate. Msusu eza ba chance. Ah bon? Mususu eza libala. Mususu eza voyage. Nyose bando kita. Kwa nini alula ki? Mususu eza ki pe diplôme no mona classe. Ngapela bando ki classe. Bando tanga. Bando tanga po. Na classe pour initier bato boma pe bato. Na initier bato belé. Merci. Tokomi na suka émission pour le mokolo lelo, il y a beaucoup de révélations hein, on de comment ça repère ça sur monde spirituel. J'espère que c'est la première partie que nous faisons et nous osons croire que tokosa susu ba partie mususu etikali. J'espère que témoignage les amulai to bokoyoka ndeko mobali ndeko mwasi olinga bilinga linga olinga kolanda lando mona mama salate loko boy TikTok ndeko makambo lelo satana kangi a changé makambo lelo comme na ba réseaux sociaux
Mona fi mon bois les canani postaka babilo mon bois ka pour exciter bana mibali la trabilo mon ya mabe bilatela mabe pe wana ko msapi mikusa sali madame boni tokutana ezalaka bon temps bokutana et comme makambo belé si on ko perdre bon mo na yo ba révélation c'est belé parce que ndeko na biso ko même na sirène ya mai ko même na sirène au moins ndo sala ba belé ba mission belé yo mo bika tanga zana no inconscient ndenga tsolo ba inconsciente a sacrifié 300 bébés 300 bébés donc c'est pas peu na ba sacrifice a bomba pasteur a bomba te belé mais bo kapé ba révélation msusu robima parce que ils a pas si pour na sur musique na biso musique na biso wana vraiment côté musique na zoloba ngana yamba ba chantre chrétien onde ko kolobeko concerné ngate et concerné ye eza la vérité o yazo bimiso ayebi so ipo moni roza contre vérité o pour lobité ngayo na mona inde ko lobaki boy mais vérité za onde ko zoloba o ya vivre eza vérité o yazo loba to comme na suka na kate émission na biso news du couloir to misaka ba vérité to yamba ba te belé et votre émission gospel au point toujours là toujours un chanteur chrétien, pasteur, homme de Dieu, pour ça pour témoigner grandeur yanzambe au moyen musique, au moyen prédication, témoignage et pour nous chiter, l'exa message au bon affiche déjà il y a concert au Ekozala frère Laurent le 29 janvier au Bakatati Lokolo au Asalaki accident à moto et Kozala l'église Temps de la Grâce na avenue Lunza du numéro 11 Bandal Bisengo quartier Pemen Kaya horoscope virage commune et Zalwana Tukozala on a biso belé pour nous changer la bois soutenir ndeko azana été pas si sœur Sarah, na bengo sœur Mirabel, excusez-moi, on les a comme la sœur Sarah. Comment on peut au moins comment on dengue sonner, tu vas te balinga ba kombo na Mirabel. Balinga mo ba komba bon. To na sous émission na biso to bi to ya poto beta deuxième partie. Deuxième partie on a que ba révélation ma kase bomba mi wana pour na bana na Nzambe pour l'église. Zo kaka avant que to pesi bino morning de la fin on a ngwa ko bana batinyo su balandio poto zonga na tout va mi balé. Merci. Non, pesi. Merci na ba nyonso o ba fungoli matoi ba fungoli misu ba refongola pe munoko pona rotuna nga pe ba question mususu pe na répondre bango po nga na ka pe wana pona ko répondre ba question mususu mais question tuna nga eza buzo bate pardon nga pe na yebisi na caméra tuna nga question eza sur Bible pe na pe sur Bible po nyonso na lobaka eza pe na kasa Bible pasteur na biso kaza akoyebisa bino donc ngana lo bara vio ngana tambisa vio ngana mena bato ngana kutana bango bato ngana bebisa bavina bango mabalo ngana panza donc eza ya kolobela te pour ezaka bongo ngana lo bara ke o eze loko moi ya facilité eze loko moi très difficile naza na fiancé na ngai zawana donc yesu ko yo kalisolo yo e mo bisala ete mawa mais aza mbala supportant okaka onde na koma boye alingina nga pekabu alinganga te lelo kwa mpuse mais alinganga ndeka na tiboye omoninga kaliputa nga ndeka na zaboye donc yo mtozo landanga na kopeso conseil soko za na makambo nga na za nango o bien olingo kota ya yetika na yo po eza na ngoloko te tout vanté donc nyonso to wela bokonza likolo mais non mokonzi ya se po Nzambe te rabiso kaka eloko moko na banzambe te po banzambe bazebele Jésus Christ de Nazareth ate rabiso ka eloko moko photo za na bolingo to sa pe na bomoko donc to sala oyo ye asengi biso donc ngana yaka ko témoigner oyo tata asengi ke ngana témoigner pona bino pe bobongo na mitema merci malobaka ngana zaki nango ya ngwana deuxième partie olaki bango nini pona témoignage merci deuxième partie hein. Il faut bazala après bazala wana pour la deuxième partie dans l'obéla mingi si ba réunion pour na kota la réunion exactement exemple qui pour les émissions mais na koloba bino ba réunion na koloba na bino ba projet ba ndoki ba démo bazaka nango pona batu donc na kota lisabino c'est réalité un monde spirituel pona lobika muki donc on a le bané ezale belé makasi faut zala na pona koyokango pona pe ko modifier yo lisusu pona lisusu ko yeba na ko yebisa bino lisusu sur bateau basembela ka makasi na o basembela ka makasti donc na ko yebisa bino nyonso wana il faut bozala wana pona koyoka deuxième partie pour première partie ça avant donc deuxième partie des ala kuna kasa biloko
Merci. Merci beaucoup. Deuxième partie est vraiment sur moi parce que deuxième partie boyo kaba kombo bati otanga ma awa o inde kwa kolobanga na ozalati ba kombo te mais ba makamoko robima wana ka ba vérité moko robima nzamba pambola bino mations bolanda ki biso c'était Winner Tentani à la présentation de cette belle émission News du couloir. Restez branchés ceux qui nzamba zongité tokutani bala o ekoya kimi nzambe za na mabota na bino. Merci, ciao ciao. Nalibula bakosi baye baluka yo na solo baluka yo na komikitisa omimonisa na bango ponini nanga te bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa nzambe na bombo nzambe bika mwa nataleli yo nzambe oyo bongwanaka te yoka kolela na ngai yawe nayebi yo nde bikamwa yawe solo yoza monene bafinga batonga bachola balobinga na kobala